Réellement B, 3 fois Mola, un journaliste très intelligent de mon pays. Voilà, nous sommes précisément sur l'avenue du Stade, fidèles téléspectateurs, bienvenue donc à ce tout nouveau numéro de ce magazine socio-culturel 3.0 qui n'est autre que Freezone Expression. Et pour ce faire, puisque vous êtes sans ignorer que la toile est surplombée bien sûr par cette perte immense bien sûr de ce grand nom du théâtre congolais, à la personne de Maman Chako qui nous a bien sûr quitté il y a un jour environ, puisque c'est le jour d'après que nous sommes venus donc devant la parcelle familiale. Comme vous pouvez donc le constater qu'il y a du monde, il y a 2 gens bien sûr qui pleurent et ses congénères bien sûr qui font bien sûr le théâtre, qui sont venus donc prêter main forte à la famille biologique de l'illustre disparu. Et bien je vous en dis pas plus, je vous laisse donc découvrir ces instants bien sûr qui vont être ici concoctés par PM, voilà. Pichou qui est de nôtre cet après-midi. Et ben je vous laisse donc découvrir tous ensemble. On va non seulement faire parler ses amis, voilà, ses congénères, ou soit ses congénères avec qui elle a bien sûr fait ce travail qui est autre que le théâtre, voilà. Mais on va également faire parler sa famille biologique. On suit donc ces instants, on se retrouve juste après. Suivez donc. Lokola na hôpital ngana kite alaki yena leki. Ya kina leki. Biso do yika kala ikake kwei kaka. Nde ba yebisi biso ke Mama Chako akufi abeli nini toyeba ike balongolaki ye minu ke ya kokufa nde toyebaki te wana leki moto alaki kuna yenda koyeba koexplike ndenge elekaki abelaki te kaka minu ndenge etungisaka ti minu nde yakotungisa ye nde bakendeki na hôpital yango bapesa bango bakarte bakende kuna kolongola minu nde akende kuna balongolaki ye 3 minu kolongola balongoli ye samedi nde azongi dimanche nde ba réaction est bandit l'air est bandit oh nazoka passe moi mais yemoka uti église uti pe ko abandaki pe ko lamba ndatiki ko lamba bopesa kana fula na kanga nazoka penza mbanga wa moyete nde asisi wana biko ke sombelanga bakisi ya calma bapesi pe amelite l'air esili wana nde aye kolala mukete nzoka na butu ya ki grave bazongi ne sukuna bazongi ne bango balobi obozonga na eboya ne lobi na tongo to bendi makila to tala eloko ni ezo sala mais bino bolongoli eminu boko bendi makila na likamuni to yebe eloko ni ezo sala bon minu certes combien de minu balongola exactement 3. Est-ce que c'est concevable que balongola 3 na ndenge ni nata yo mo na age wana balongola minu te ata kutu age te na moni mutu na kene na mwana kutu akina minu mibale ezai kotungisa ye mais docteur on a longolika moko alobi mususu boko ya sima mon mais ye 3 mbala moko wana yaliwate nde balongolaki ye 3 nyonso mbala moko nde tomonaka mbala moko mutu abandi awa ezosala lisuta komi monoko ebandi okangama nde leki babengi leki leki abengi leki akomeli alobi yaka lobi tongo makasi omemanga na hôpital leki pa ye na ba 8h abi bengano basala ya nzambe baprier ya basisi koprier leki pa memi ye bakei hôpital banda bakomaki na 9h ti 16h comme à 9h loin na H na age ya hôpital yango ya Kindoki moyen natanga ta kombote Kindoki natanga te bandoki. Le samedi on était avec Maman Chako, ma grande sœur. Bon, je peux m'exprimer en lingala pour que même en lingala ou soit en français ça. Samedi ma grande sœur Maman Chako Benginga Alabi Chantal tu as la course moko sala. C'était pour le problème de mon grand frère Nabiso Moko. Et il fallait babimisa de compte final. Ça fait au moins 3 ans les oblimatés. Naïe samedi tokei azaki bien important. Malgré cela, il y a 2 semaines na HJ balongola qui est mine. Azaki na ba douleur mais ezaki vraiment intensité. C'était de la carie dentaire. Carie dentaire. Voilà. Malgré cela, azaki na problème ya myome. Il fallait qu'il va opérer kaka na HJ. Oh, on a moni lelo na ba télévision, c'est pas comment une longue maladie. Azaki na myome, ezaki préparé déjà ba opérer. Mais wana kutokolo bangote po o ebomi ezakari. Nde bakei balongola ke mais le temps kozonga na zaika kozonga azolo baler moko ba douleur ba nini azomema ka bantu inflammatoire. Samedi pe fallait qu'il a ça la tournage vendredi et samedi il y a ça la tournage moko na esika na Bosani. Quand je vais rappeler le nom, je vais vous appeler.
tokei na on esika tozaki na besoin ya kokende tokuti pe bato bazaki te po grand frère na biso banosa na mine babi bato ya mine bazaki na réunion akei na ye nde baye okende na esika ngaki lusala tournage bien important c'est que malgré moi ma douleur mais elle parlait, elle faisait tout ce qui est normal pour la vie akei na ye samedi namoni samedi tozalaki na ye azaki ne pe bien na ndako dimanche non tokendeki samedi dimanche il fallait que tokende matanga ya sila po aza mwana oyo abandaki vraiment kozala na biso nde toyokai papa ne akufi tobaki fe tokende koassiste toyokanaki na yaya ke tokende dimanche wana na ntongo akepe église azongi abandaki ne pe kolamba nde na akolamba ayoki mbala moko na kingo esali ka esika wana ayoka pasi esali ka mbala moko akangami abengi petite sœur na biso mutu tozalaka na ye yaka aye masenga esika mpo azalaki mpe na habitude ekomaki kaka moke bon masenga nazoka kingo soki malili mpe ekoti ye azwi fula atie na kingo bamase ye esili alobi nayoki mwa bien sikoyo dimanche nde toyokanaki na ye tokende mais esimbi te po samedi na butu lere asisi wana ekomi na babutu vers 23h namoni grand frère nango nga nalandi abengi nga o Chantal lobi na ntongo il faut ya po awa mama aza bien te ok otiki na hôpital nga bi d'accord na oya nzoka nde na butu wana ezalaki ça ne va pas bamemi ye na HJ po bazala conventionné kuna bakomi na HJ basalaki examen makambu basalaki toyebi te nayebi ya dimanche te balobi na ye bozonga lundi bon boya kozwa résultat ya examen namoni lisusu vers minuit ma grande sœur lisusu akomeli nga na testo Chantal lobi ozala matinal po okende na mama na hôpital nga pe nayaki vraiment matinal na ye naye kozwa bango avant wana abana nakuti basi basalelaki baprière tout ça tokei tokomi kuna vers 9h bapesi biso place tofandaki na baban ban wana ezalaki ya 4 places ban wana bato bayebi HJ okoti na entrée awa ezalaka siko bazozela baresultat na ngambo okuna bazozela bozwa baresultat ocourbe moke na porte moko eza deuxième station mosusu nayebi te ezalaka mpo na nini bato baye soki premier mbala liboso tofandi quelque porte ya bainfirmier bo tovandi na ban titititi zela bao bayaki nde na butu bakebaki kozwa baexamen esali au moins 2 heures bien 3 heures du temps mpo bazwa baresultat baye kozwa résultat na kozwa résultat esili il faut ke nozwa papier oyo bakoremplir oyo bakopesa rapport akei lisusu soki na bureau nini bake bazwi papier wana sikoyo ifi bakutana na médecin baki batindi na salle d'urgence akomi na salle d'urgence balobi bamédecin nyonso baza na réunion la salle d'urgence babengi oni salle d'urgence mais bamédecin nyonso baza na réunion nde baye kopesa numéro ya docteur moko abengi docteur wana bi azoya aye koyebisa biso akei mpo akekuta na docteur tobandi kokende vers 13h ti suite moko ya malonga eza te ekomi 13h azosupporte soki ofanda te alobi asali sikoyo wana azoloba lisusu evimbi te azoloba lisusu te akoma oloba na basini kingo sikoyo mapeka nyonso efa tia bo po azala bien soko botuni likambo asengi yo opesi ye papier na biki akomi na besoin aza nango mama bipendulere aye mais docteur kasi aza wapi docteur lere aye biso toyebisi azalaki azokotakota na babureau nde ye moko asengi bapesi papier akomi ake na salle d'urgence moke te bo azosupporte soki ofanda te alobi alala ngai navandaki na réception tokomi okende 3h vers 14h mama moko artiste oyo bazalaka na ye mama be avandi pembeni na ngai ye afandi belle sœur na biso afandi na suka nayebisi bango bolongwa mpo alala toalonge ye atie quelques minutes après l'air ameki kosala neti alala asupporte te
Bon, finanga ma casse. La tune maman, qu'est-ce qui se passe? Asali suko ba massé, asali sin. To bandi ko massé ti na colonne ayeko sala susuke azoka tina mukongo. A pousser muke to bandi ko massé, to massé mon Cécile. C'est quoi ça? Et ça n'est alinga lala. Les mami penda komi oh. Ti suko bo fani bo likambu nini? Que c'est maman banda to yaki 9h. To komi 14h. Alors oui jamais, et go sala matin, azaki na masque. Mbalamoko PC kanda. Alongoli masque. Ba bengi na téléphone, a solo na mutu na téléphone, mutu wana siko ya lingaki ba PC numéro ya Chico. Nde mais vous na porte infirmière, nde mazo ya mabinote à côté, ko ba bimisele na ba parrain na bino a bimisele numéro. Nde balamo mutu wana tunie eza nani? Nde ayebisi yango bino mama cha ofani bino bokoyi ko yamba yete pourquoi alimbala moko nde infirmière wana ayeko bima mama bipendo sukoyo atomboki leba se mama la tama sira mina rolata te atelemi suko bandi ko kota na ba bureau nde bango pele ba moni ndenge wana babite il faut ba sala susu ba prélever makila oyo basaki na butu ekokite il faut ba bakisa mususu nde na yekola mse mama lève-toi na tombolier yako ganga ka a tombolier na meki ko vandisa ye mama bipendo bi est-ce bona chaise roulante ba bito na chaise roulante moko ba kotika papa moko ye lobi hôpital munene boye ba na chaise roulante moko o te mususu ebuka ni ba pesi ba raison na bango nde infirmière wana bimi akebeke ko luka chaise roulante na ese mama fait un effort OK ne peut pas que prélever au makila abundani c'était difficile mais bazo benda ye makolo ya ko benda bu bakene na salo bako ba prélever makila bakoti kuna ma prélevé makila quelques minutes après ne baye ko ya na chaise roulante ba mimi babi akina salle d'urgence baye ko bisa so bon boki na salle d'urgence to bimi poto ki na salle d'urgence ba komi kuna nde akokuta na so na médecin ba benga na téléphone a consulter to komo kende 15h ba consulter komi suko il faut ba bimisa ake nous ba kisi ake nous ba kisi ba saleli bon ya ko ba kisi et si kapao que nous ba kisi papa plainte kuna nde mutu ke nous kisa ko zonga bi kuna ça ne va pas batu bazebele ba fille musu to kuta na réception habité maman bo tombo ka bolobi ke eza urgent nde maman bipendo ko to mais finalement eza nini en hôpital oyo eza nini